hypocrite par rapport à quoi na koza na Jaël Boye na motema na linga côté na koza na vérité mo boy fona yebiso na oyebisa ngo yote na ke na yebisi yango peut-être mutu musu ba film kano mais ba réalisateur ba bimisa yango te musu ebunga ezala ba explication ebele donc trahison oui trahison o euta na kati ya bana mai na nga tozaka na bango à l'époque. OK. Yeah. Kufile eza matanga babi moya azaka nene te. Eza matanga na kokena nga matanga. Bonjour, bonsoir la grande famille. Ça dépend de l'heure que vous nous captez. C'est toujours moi, votre présentatrice Jaël la Diva. Nous sommes sur notre chaîne Mosakoli Chako TV. Abonnez-vous à vos adécités. Non, profitez d'un peu ça, n'est pas mon boss, mon patron en direct de Canada, Pasteur Michel Chako. Mbote wa meilleur véno papa en tout cas, pour un solo carré. Et sans oublier mon cordon, hein, dans la Georges Chimba. L'homme de Awa Bisso, autrement dit Miss Girl, en tout cas. Quand on était dans son abossénèse, ma cassie. Si ma caméra au moins marche propre, marche bien beau, autant la crosse mbi avant, ma meilleure veine à bino en tout cas. N'a profité n'a pas sa meilleure veine n'a pas mon boss, les boss, Bionique et Banda, meilleure veine au papa Sozali, Poinité, Espoir Ngoma, Yonjika. Là, on a un bino invité, en tout cas, on a bien invité mon spécial, quoi, en tout cas, sur la bien. Notre actrice, hein, notre comédienne actrice, Princesse Chikoko, autrement dit Grâce Chikoko. Bonsoir. Bonsoir, Joël. Bonne santé, bonne vie, ouais, Naza bien, à la grâce de Dieu. Donc, c'est marché bien? Ouais. Ok, merci beaucoup. La princesse, hein? Ah, nani to sula mamuke. Mamuke. Na oki batuna, princesse zomuna na te, princesse abungi, azawapi. Silence la princesse na monde maison. Ok, merci beaucoup pour la question. Dès que Balobare qui est pour mieux sauter, hein? Ah oui. Non, t'es bien aux attentes belé. N'avait vraiment coulisses. Oui. L'enfant d'Akina s'est préparé. Ouais. Pour les années na œuvre qui l'autre dans le casque honnête na TV pour na olobani. Tu vois. Le roi makambo ibandi yango monaye, yango monani. Ok, merci beaucoup. À part Batbaeba qui pressait Chikoko en tant que musicienne gospel. Mais le Batba comme on trop dans le monde du cinéma. Si qui n'ont pas musique, on sala au balance, bon, en fait, musique vraiment n'a oti. Mais n'a quand même pause par rapport musique ça demande beaucoup. Les autres cinq à peine belé. Raison pour laquelle au monde on a entre parenthèses de tourner dans un film. Donc ceux qui ne comprennent des films et gâchent qui est musique normalement. Ah bon? Ouais. Ok. Chikoyo, Princesse Chikoko. Local artiste, ndeni ozomona mwana Angola. Ok, Angola tozana biso. Angola udi pe wana mwana sika botami boyambaye. Ba film a bien, barter a bien. En butu kuneza vraiment kitoko. Donc wow. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que qui va comédien qui baleka bino en Angola na vitesse. Non, ça va collègue na biso. Ça collègue na biso. Sauf que Congo Kinshasa baza un peu actif par rapport à biso Angola. Angola comme on a bandi filmé na suka pe bimiti. Comment pas kande Angola. Ndeni ba Angola awa. Au moins leader mso bandi pena filmé na bien.
afuti pe réalisateur na embo ba bandi film mais ba film ngo mona na oh c'est compliqué parce que nga na ebi leader moko ba film ne tellement talama na kati likambo nyonso exception ezanga rate tolobi te ke batu nyonso nde ba film na bango bimaka na bi majorité ya ba film na Angola et bimaka te par rapport ya bande on a biso à Congo Kinshasa donc bango ba travailler ko mona baza archive ozomona par mois tam so mutabwa ki 3 films déjà na internet ozo comprendre baza na vitesse par rapport ya biso aba parce que biso atoza archive te ah bon voilà ok oh quelles sont les raisons ya ouais ba raison ezaka ke toza na soutien te vraiment na Angola toza na soutien te toza na ba producteur bazati vous comprendre peut-être na kin ba producteur baza mais awa wa toza quand même na batu ko ba yedaka biso mais ko le moment les producteur a ya zubino en charge pour bandi film du début à la fin c'est pour te ko lien na bino ba transport na bino pour so total bien en Angola toza na ba site na Luanda vraiment ba site za so penza to lobi ke to tchape na travail te donc to les rabattre belé avant to les capé bambo kebele vous comprenez comme ezalaka en Angola toza artiste ba mécène bazati ba producteur bazati tozo travailler na ba propre fort na biso moko vous comprenez mais so to kuta net na mutu mo boye apporter garant à lobi ke azui charge to ça la ngo bien baleka na bango biso te ezaka ke bango de baza artiste voilà en direct de Paris Nosmi mon papa Nosmi autrement dit le père de la nation parce que voilà on a peine à profiter pour pesa mbote na vie nanga Lou Manzanza maître Lou Manzanza na kata congolaise donc meilleur vie na vie au sala ngo bien peut-être Chikoko ouais est-ce que na monde oya comédie ya Angola bolingo zala te na monde nyonso ezaka pa na biso ba comédien te en plus ezaka ka awa na Angola te soki pe na Kinshasa ba webi soka ke ba comédien to lingani te soki pe pa ba médecin ba webi soki ba médecin ba lingani te soki pe pa ba chayer ba webi soki ba cha ata ku voir même ba maman ba teka na wenze au moins okoti na mulongo bobo matembele mais ayo la mningane zuwa mais pour ba teka produit moko non eza normal donc eza na ba domaine nyonso ezaka na biso na comédie te eza na ba domaine nyonso muta ko sauti ata bino mo pe ba chroniqueuse ba journaliste boyoka na pété bozaka pe na ba problème donc ba problème eza partout na kati église kutu ba pasteur au monde appelle pasteur oyo alingi pasteur ote pasteur oyo azana ba nzimine baza ba fan na ye eza na ba domaine nyonso ezaka pa na biso ah ok ezaka pa on est normal en tout cas c'est Chikoko ouais nena yeba net na Congo on inspire kayo soko tale pena bo senti pena que non ngai koto pena savo pena nga ouais bande on a fait Congo ba sala misana bango bien dans bande konanga ba sala misana bango bien bango nyonso mais koloba ke idole nanga muto yo inspiranga muto après ça goût il y a aussi théâtre et son nom repose en pesa visa pas moi OK à part ya Marie Lissam OK donc ça ba idole nanga mi bali wana donc bango nde ba inspiranga donc à part bango bande comme sou atikali ba sala misana bango bien normal ba sala misana bango kitoko donc artiste congolaise nyonso sala misana na e bien et ça ya ba c'est mi belle vraiment la linga misana OK d'accord parce que tu peux ça beso to biso na groupe no moko en Angola groupe na yo moko ya théâtre non na Angola na za na groupe te non na sala groupe te mais na yebaka ezala na tomo na sala ne film nanga na sala ne film nanga mo na komaka na bengi ba massa ba ya pe to travailler voilà donc koloba ke na za na groupe en fait na tikala ko sala groupe te na Luanda na tikala ko za na groupe te e bon wango eza yo te tona ka ke oza présidente kuna na Hollywood oza présidente te kuna en fait batu bazo comprendre na me kana ko expliquer pe ko claircir les kambo Hollywood bien lelo oui Hollywood eza plateforme Hollywood eza groupe à mututi Hollywood to so ki likanisi ya sala ngonga na zara déjà na makanisi ke
nakoma quand même kosala ba film na sa chaîne YouTube ba film ba doleka 14 à l'MP archive po toza lelo ko na kati nzoto tu vois et ndeko na RK plaza ki na Kinshasa to banda ko sola na ye na pesa mbote ya pension RK maestro azali na Kinshasa to sola na ye na téléphone na meke o pesa projet nanga or ezali ki pe projet na ye ye pa bio même idée nanga donc zelanga no ya Luanda comme ça to démarrer ma solo yango et tango ye Luanda to meki pe ko vanda na ye to kutani to sololi to sango neti ndeni ah non ngana monto sala ngo boye président zalake ezalaka plateforme ezaka groupe mo boye acteur nyonso ata oze toza beaucoup plus na posa bateau azana indépendant ata okoza pe na groupe no mo bourgeois quelque part okoza pe président groupe mo boye quelque part soko ye no na Hollywood vraiment oza le bienvenu to yamba o penza bien parce que Hollywood eza groupe ya mututi Hollywood eza plateforme sauf que ezande na ba collège de administration bateau bazo kamba bateau tu vois eza na fondateur eza na collège de cofondateurs donc na bateau bazo kamba bateau bazo yasima parce que et là on est surtout jamais to kolo bakake to sanya ko président zate mais bateau ba kamba bazate ko za peka pula ete oyeka yo mo pesi biso lwa ke ngana lobi boy mususu pa ye ngana lobi boy non et marchera pe bongo pi donc raison pour laquelle au monde que donc Hollywood déjà vaste eza vraiment eza nango plateforme eza nango groupe à monter ce qui na comprendre na Hollywood na ndingi boza bongo mpino muto kopesa pe ba idée oui na droit pesa idée na bien sûr muna mutasa na droit pesa idée na muna mutasa na droit pesa film na tu vois to uta ko tourner film Nuit des Noces il y a RK premier film episode tourner Nuit des Noces oyo ezobima pe bientôt là ba tubo talango na chaîne ya Avo Palanka chaîne on comme on les a nini na bosani un peu mais ce qui est non Congo de la TV Congo de la TV donc Nuit des Noces c'est les Kakuna bon s'abonner na Congo de la TV bon ta la film on les a filmé mon qui toko vraiment les a ba conseil à bien bon ça la vraiment décidé la film on nga jouer nga premièrement na lingana nous pour éduquer masse na lingana nous ko pesa exemple mon robot tu vois donc film wana en tout cas bon ça décidé bon s'abonner quand na Congo de la TV bon ta la Nuit des Noces il y a Hollywood cinéma et bon la carte il y a Hollywood moi d'un combien de films retourner tout bon ça combien de temps ouais Hollywood eza mwana aza bébé abota misika Hollywood ina misali 6 mois te Hollywood est vraiment riche Hollywood vraiment to bandiango sika mais toza déjà na 3 films toza na Nuit des Noces na lobé bima toza na Marie de Nuit c'est bima qui wana ele kana chaîne na Kofi Pro ba s'abonner kuna ba omona ngo et toza lisusu na Sodome et Gomorrhe wana pe to travailler pe kitoko makasi wana pe les cas toujours na Kofi Pro donc ba to vraiment ba s'abonner kuna chaîne ngozani ba chaîne ngole mo échappanga donc mais quand même état makasi non oui état la mara OK en tout cas yes Masia na pesi mbote na ngai na profiter na pesa mbote nga pa Dorcas Konde ma copine à moi Panité Claudine Lembo kwa pesa na zo moi libaya so pesa libaya mo ya bien Claudine Lembo zana si parce na commande pe o pesa moi libaya mo boye Claudine nani Claudine Lembo meilleur fait na so c'est la libaya nanga wana déjà na profiter pe ko pesa Weston la grande dame ya ce tableau a bébé na Winza Kwanza donc wana dinga na pesi pe mbote nanga na la star j'ai dit ngami wana ma copine du cœur d'accord pour cette Coco ce qui va lobby que va pesa trophée na comédienne moko awa yangola la diaspora bako selon yo attaque actrice comédienne bako plus on pas na ndongo monela so ba lobby va pesa trophée oui en Angola et pas actrice ou acteur moko boye awa zo mériter pena trophée ya diaspora pendant janvier ti na décembre selon yo ko ke pas nani bon le kuta mabe na sala pena franc na moni na ngamba tu basali musala te jamais na ngolo ba pesa nga po biso to ye Hollywood pas même
3 mois, pas même 6 mois. Tu vois, mais quand même, tout ça, déjà, quand même, dans 3 films, où est ça? Où ils ont justifié Bissot. Il y a une raison pour laquelle, d'ailleurs, on a l'émission. Donc, ça est vrai, non, il y a été. On se comprend. Donc, ça est vrai, il y a été. Raison pour laquelle on bon donc la monde mutu ba opesa te pona moni musala salamité angolo dinde ce qu'on ndenge bandi musala donc ndé pour mona mutu ba opesa. OK, merci beaucoup en tout cas yes Masia. Moto presse chikoko. Là la question moko. Yes question moko à l'aise. Ouais na profiter ko pesa na meilleur veut pas d'Angola. Papa na Angelou vraiment ba meilleur veut na yo. Babi garçon train de makambo Rolimbu fa mon président na kanso enemi. Rappelle la profiter pour sa meilleure veut na pas ma copine Marlène Touzizila. Tout monde bien. Tout le monde en tout cas marche bien. Marié ou célibataire? Célibataire. Ata copain pembeni pose célibataire? Non, naza mobali. Moi si le roi nga beso na lobi naza mobali. Oh, nga pe na kamwe. C'est que na tula. Na kamwe. Na pese mbo pesa les patrons de mon cœur. Kombo tie. Te ya sa posa au star. Ya lingine te baye baye. Ya da. Azali na posa au star te dans oh muto azaka na posa au star ti akenda. Akenda. Mais oh na suis ko ya azlingine te baye baye. Ah posa au star te. Nga mo ka ye mo ka pesa au talent ka ye. Dile pa ko de no izanga. Daddy. Ah daddy mbote no beso zali daddy. Pose chikoko. Ouais. Kombo. Les patrons de mon cœur, la bien à oh, bangani mosindo. Non, quand banga mosindo c'est trop dire. Il y a ça starté. Attends, je peux la pose à bailler bêti. D'ailleurs, moi, le bana starté, dans un pose à bailler bangati, qu'on boit à ngati. Que pour ngana ebi na monde na bime qui mosindo ya makasi, mosindo ya partout. Surtout dans le monde de la comédie. Mosindo est partout. Donc, bah, bête en a bon, bah, mosindo. Ça pas pour la bichoter. On doit comprendre. Tu sais quoi? Monde comme une vitesse mo boy o bato baso benga lelo kilelo. OK. Omoni kilelo na bato ba benga kilelo. Et yena buzoba. Yena peut-être yo leki maintenant na pesi mbote pas vient nga Adam c'est qu'il la foudre. Babiye mon konzi amai. Siko de bato ba na bois ke bon malama ba ko tu Facebook ba ke lukai. OK. Oso comprendre. Donc raison pour laquelle omoni on a zambali nga papa bana. Donc, faut na bomba les patrons de mon cœur. Donc, place à ça, y a mon co à la émission yo à otala oye baké moi c'est nanga lodi nanga. OK, d'accord. Et ça bien ce qui est pressé c'est sur son non c'est la langue de mon comédie Angola. Et là on a c'est le moi c'est ça compétit vraiment moi peine que sur son thème. Toza ba hypocrite dans le monde na biso. Hypocrisie. Toza vraiment ba hypocrite. Par rapport à quoi? Na koza na Jaël Boye na motema na linga kote. Na koza na vérité mo boy fona yebiso na oyebisa ngo yote na kena yebisi ngo peut-être mutu mususu. Na bomi yo mais omoni lobi na ngo ka mutu na tukenda tonga moni sunga na tozo lia tozo mela tozo seka. Eloko pi anga kanda na monde na biso yango wana. Bon, nga so na biki na lingi na nga yote nga na bloquer même na Facebook na nga. Na bloquer na Facebook na nga toza ba mite po mona ka bloquer na nga na tchakati. Pour que ngapela mona yote pour na ko publier lo nga mona ndenga bien so to transo bientôt lo baké abwa kelinga mais OK na bwa keliote so comprendre mon na biso eza na hypocrisie ya makasi donc mona pena ke balinga na bango yote mais soko ye wana ba peso chantier belé ba banjo kumisa yo mais so pesika mu Congo ba bomi yo ben lo na linga teka na mon biso donc toza vérité dans na mon biso toza vérité. Poison poison surtout poison donc toi ça vrai thé maladie comment que la balinga neto bois que le muninga pese donc de comment a outé ko lela moi ba année passée ba bois que le muninga pese moi c'est à pembe ce ko bois que le pese pour sort mes amis pour ça libinoni on se comprend dans le monde na biso ba tout ça vrai thé nga so na yebi ke na linga na nga GLT na makamno na loya na ngate na bano bengo pete to bano sola te na ozala hypocrite te tu vois na ezate ke na monio na sekisio so pesi mko na bomio te
mais tout ça na bato mususu to tambola pena bango malgré mabe ya mais ba meilleur souvenir etikala peut-être na bi ke azasu ami na ngate peut-être na bloqué na Facebook mais surtout kutani ndeni bien eleki nango mais na kendo lukenga process na longol makona ke na ndako ni donc ke na ngate o comprendre au moins ko yeso na moni akufile eza matanga babi moya za kana nemiki eza matanga na ko ke na matanga mais ka boy to zalaka déjà to se comprendre na ki camaraderie en to kabwani à quoi bon to zonga na susu pour nga na mona de temps si to bebani c'est que ngata na bolingo so to vivre na yo so to kabwani o comme adversaire na nga na no solution souté o comme ennemi na nga o kasi pour to se comprendre te soki to se comprendre c'est que faut to zala pour séparation eza bien séparation eza bien parce que Abraham pas kabona na l'autre tu vois donc nzambe pas c'est nga bongo po ezaka volonté nzambe ko ba séparation mususu pe to okuta nango na ba mité na biso to na ba misala na biso eza pe kaka makambo nzambe parce que nyonso ekomilanga na pesa ka nzambe merci parce que na yebi ke ezalaka azarte parce que ezalaki déjà prédestiné depuis l'éternité tu vois raison pour laquelle na regrettaka métier so na koma to so kola dans l'âge avance au fur et à mesure na so kola na comment comprendre amitié za nini fona zala na nani fona kangama na nani na forçaka so amitié te ngakala na zala ko mo pe ko na muki boye na koti na voiture na nga na démarrer na bando ke na banda ko ba camarade na banda ko ba collègue na ke na nda ko o na passer journée mobimba na ke ka bongo mais sikoyo na monaki na komaki lokola elo moya pamba elo mo ba mo na nga lokwa naza légère on dirait naza esprit on dirait so ndeni mais ok za kaka amour to bolingo na pesa ki na bandiko na nga ba collègue tu vois mais tellement na mona basalanga makamyo suzanga na yo loba na TVT mais na joa ba leçon na tira ba leçon mo boye nga mona kuma pe na vandinga bi dans na camarade te taka na zasu na camarade ata moko na zasu na camarade te boza pembeno baba nani non Judith nga mais c'est ma sœur Judith nga ma sœur nanga OK que camarade bo na zasu na ba camarade parce que na moni ebelé tu vois na moni ebelé donc gars central c'est la famille gars central les groupes nanga WhatsApp gars central les famille nanga donc gars central na contrabango ba camarade nanga te au gars central ba soutenanga na ba prière na bango na moi ba sabona so na tiki chaîne monete na 5 émissions awa biso na tia na gars central na bi bon s'abonner baba ki sami on se comprend donc voilà gars central c'est ma famille mais la gars central kuna ça va gars central super dans ba groupe WhatsApp eza nango mais il est qui gars central yonde la présidente ya groupe ya gars central naza présidente notre présidente c'est Roline Boufa naza ka simple fondatrice ya gare centrale à Cabo mais ils ont bien tous évolué bien ba projet bien makambo bien tous se soutenir entre nous donc on est là vraiment gare centrale c'est la famille gare centrale c'est créer de bonnes relations donc on va que gare centrale pas de trahison non la gare centrale en fait tous ba camarades n'habite sur comprendre nous avons la famille est-ce que ma famille non bande no baza ba camarade non au camarade ba on connaît sauter ils ont quoi gare centrale to kuta na so likambo eza so to yebi ke point tu ko kaza shomo boy kuna atoke to chai poa oui wana au comprendre ah point tu ko kwa ça elo mo boy faut to chai poa to chai poa ah quand simbi avanga azan événement mo boy faut to ke to chai poa tu vois donc gare centrale eza lokola famille kaka dans sa tête aussi la camarade parce que to kenara kotala na banda coûter chaque jour to kuta na ligne na réseaux sociaux to solo li ya kosekeza to seki ya partager ça to partager tu vois dans exact que to la mkabo to kei to kena gare centrale to banjo ke na banda kwa moko non eza pe ONGT ONGT eza ONGT donc pour na koyebisa bato ke gare centrale eza ONGT OK quel est le plus mauvais souvenir aux ans dans le monde du théâtre? Banda. Ba mauvais souvenir na ya makasi ezarana no ba film belé to tourna et bimati. Omoni Angolud en fait bato amona ka Angolud to sali siko na RK. Mais à vrai dire Angolud ezalaka déjà. Oh to sala déjà na de grâce mon pensée que. Et je salue à pensant mon frère donc tout ça ba film canon mais ba réalisateur babimisa yango monsieur Ebunga ezala explication ebele donc ezala mauvais souvenir na kota là
peut-être to dépenser qui to chaki ba moyen to préparer ba site parce que angolo du to sala vraiment film oui même angolo doit na kala ba œuvre to sala na regrettaka vraiment donc ils ont mauvais souvenir ya liboso et mauvais souvenir à mi balé trahison oui trahison o euta na kati ya bana mai na nga to saka na bango à l'époque ok yeah donc yango vraiment de touchant lelo si et touchant ati lelo et ça langa mabe quelque part et meka ko suja ba réputation na biso surtout personnellement nga donc yango netikala le quoi mauvais souvenir nanga so za musala na linga te mena tikaki nga pena na tika nga na bina tiki nga na vai nga okay mais le quoi na linga ka musala ngo na habité ezaka musala nga na continuer ezana makambo et yango pe mute kolisanga yango pe lelo na koma pe na expérience lelo na koma tonga nonga ndengo lingi loba no nyoso ko loba po manga so eka na kati nga na yebiki makambo loba ezana ngo ya solo te et so na nga te na ko pe passer okay po bato bele ba pesa ba via bato ayebine yote tam so amona ko ka ndengo le ka to ebika ke au travailler na groupe intel to uzaka na mutu intel mais abanzo betela bato histoire à vie na yo on dirait yé pena yebi yo na source bat faut bazoka ba information na source bato ba ko ya raté o banzo betela sur la vie à mutu to banzi ko décortiquer makambo a vie à mutu o kansa yo yebi or ko yebi était tam sou to benga na kana opété okay to benga na kana pas même na téléphone mais ok tam sou quelque part o banzo beta pe kombo na nga o banzo lo ba pe asala ki bo azon sa écoute bo na yebi si est-ce que information so pe c'est vrai est-ce que aux autres on a source donc voilà ils ont fait ça et puis ça nga kanda oh non et puis ça nga et puis ça kanga vraiment kanda oh c'est gâté pardon peut-être chikoko ouais toyoka ya trop que ba polité ba sakana bino makasi pour bino ba fi quoi amona peut-être bino pour finir moi bima polité comme ko ça la bino ane mo rose solo peut-être on est là théâtre kala mais théâtre lelo eza nango subongo échangeant peut-être on a théâtre kala ya ba oyo ba kutana ki nango tam su mususu ayebine musala ta yebine au travailler ta yebine ko jouer te mais sika na bimaka na producteur le roi producteur muto opesa makambo mikolo na banosanga te na ba film na ye bato basala ngo na yebi na ngate na mona te mais dès ka yo yo kande bato so ba yo mais ne comme là te na comme là ngate comme ma producteur monante vous assure oui merci beaucoup sûr et certain bon nesi ana lone ba producteur baza to sanga producteur ni ah bon on est comme longue oh de yesanga na net ana Luanda basé belé pour toi produit théâtre et la musique n'a pas la musique non théâtre vraiment n'a pas la musique tous ans ba vient na biso ba soutenir biso ba ça on a pena na cause la ignorante mon pena na monde la musique je rappelle bon nous beta concert mo boy boki pe betel film mo boy porte les tikongwa ti Sébastien bien na eda biso trop bien na tozo ba 1000 balles on comprendre ok pena bo soli na vie tout ça longo vie pena côté bon na poche moi 1000 balles ba vio ba soutenir biso na mpanza musique baza OK mais na mpanza théâtre comme si une voix mayaka comme si une voix mayaka pe na moto na e ameka pe okota moi liso na biso et vient na biso nani a ote pe ko sangsa ba comédien art mais comme ko la réunion na vient na sangsa ba on a junior baba na obeba na ka wana yo moni pas bloqué na personne moté ya pasta mon vieux pas bloqué na meka ko sangsa biso penga bana mai baké wana na présence à vie pas bloqué ni mo ko te lekeli o bato ba sakande boy OK kaza écoute te mena yo ka masolo donc voilà merci ça on est idée merci beaucoup pour le chikoko oui ma prochaine nini pour l'année 2024 ouais bah projet ça vraiment vaste déjà vraiment bélier 2024 émotionnant ya na film mon peu émotion film wana tu es bobima chaud ti film wana nana ba ndenge mo na obulelango nana ba ndenge mo boina olinge zalela film wana émotion OK dans 2024 to bana non émotion na ta titre film na émotion yo moni
Tout ça, on est indéni. Ça vient. Ok, merci pour cette coco. En tout cas, na sepeli vraiment na ino yambi invitation. Garçon Mike, meilleur V. Na boyo soin sanga lisuke na bois qui ote yo ye, meilleur V non. Non, ça finalement moi c'est une personne moi dédicace. Wow. Vraiment, na pesi ba dédicace nanga na famille Gare Centrale Mobimba. Na pesi ba dédicace nanga na grande sœur nanga Cécile Mouchia, moi ça batanzo ko boteni. Na pesi ba meilleur V nanga na ba nanga Rikeza Ntsuka, Elohim Ntsuka. Na pesi ba meilleur V nanga na batutu balinganga. Naza un peu grippé. Na yaka émission pour na yo. Na obela no moninga boy na yo kama be. Na obela santé pene déranger nga. Ah merci pour l'invitation. Batu na bois qui te bolimbisa émission ya pardon. Na yo kama be. Ok, merci. Merci beaucoup na batine so balandi biso. Ana bo santé opus la meilleure venanga et pas Jay Cliff star moya makasi ya Angola quoi. Sans oublier les boss Peck staff Washington. Boss Peck wana biso. Jocelyne Nchungu la brésilienne ma petite sœur chérie. Ok. Vraiment la meilleure vena. Ma meilleure vena bino Arnaud Pakekebe. Ma meilleure venue de Pes Bozali. En tout cas, merci beaucoup de partenaires sur Balandi Bisso. Bon, continuez à s'abonner à la chaîne Bisso Mosakoli Chako TV. Mosakoli Chako. Nous avons un problème en Kangaba comme ma chaîne. Mosakoli Chako. Comme monsieur Zanini. Mosakoli. Faits sociaux. Comme monsieur sociaux. Et les chaînes Mosakoli Chako TV. Wow. Vraiment. Pasteur Michel. Na maîtriser un moment que vraiment beau s'abonner na Mosakoli Chako TV famille na Gare Centrale vraiment pas la bino j'ai confiance dans beau s'abonner vraiment belé na Mosakoli Chako TV pour que beau talanga pe beau la nape émission oyo tout ça les na Jaël na lingaki makasi merci beaucoup na l'enfant tout ça on est sindé matete bomoko Luanda Angola ba moti na ngana bayana nga tu ya matete bomoko wana bientôt la kini donc voilà. Quand invité dans qui pressé Chikoko et Kendeni qui est bien. Merci beaucoup. Tout le monde a continuer à s'abonner vraiment à la chaîne Abisso Mosakoli Chako TV. Aboza décité. Abo mona Jaël la diva. Hein? Pendant que l'on tient à souka, notre continent, notre que l'on tient à souka. Wana moni na peso meilleur na ngena bossa la main. Les ali sumuso bossani. Les boss espango mayonjika. Sur le BMP. En tout cas, Yewanande, Arnaud Pakekele, ba meilleur vena bino. Na pesi meilleur vena na pa maman nanga. Ah maman na teka lisune moko. Maman pasi mpoku. Na pesi ombote na opeso za lien direct de Kinshasa manga na kina. En tout cas, Bob Robbie Visor Aigle, ba meilleur vena bino. Tomonani à la prochaine. Bye.